journal ya peuple mbote. Nabino nyonso tofongoli yango pona kotesa bino ndenge cérémonie diplomatique esalemaki jeudi 10 avril na cité ya Union africaine epai wapi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki ba lettre ya créance ya ba ambassadeur oyo bakomi ba accrédité na République démocratique du Congo. Héritier Mapinemi apesi bino ba détail. Na cérémonie diplomatique oyo ezalaki organisée jeudi 10 avril 2025 na cité ya Union africaine, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki ba lettre ya créance ya Monsieur Kalissa Farid Elongona Vassine Aymanine Osman Hussein Elamim Ahmed pe Madame Laura Evangelia Suarez bazali bongo ba ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire respectivement ya Uganda, ya Ukraine, ya Soudan pe ya Venezuela ba ye na République démocratique du Congo. Bango nyonso ba ye kotalisa ba lettre ya créance oyo ba gouvernement respectif na bango ba pesi bango pona koya ko travailler awa na République démocratique du Congo pe kotalisa coopération oyo RDC azana yango elongo na Uganda, Ukraine, Soudan, Venezuela na République démocratique du Congo. Bayamba maki kitoko epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo beaucoup tanito masolo oyo epesi bango go désormais yakobanda mosala na bango en tant que ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire na République démocratique du Congo. Bon, honorable député national bazalaki na séance plénière vendredi 11 avril na salle ya congrès ya palais du peuple kuna balobelaki adoption ya approbation ya rapport ya commission spéciale temporaire chargée ya ba résolution ya assemblée générale ya conseil supérieur ya cour des comptes pe balobelaki rapport ya commission ya aménagement du territoire proposition ya loi ya code pénal congolais pe présentation ya rapport ya gestion financière ya Assemblée nationale ba détail élément oyo bokozwa ngona basangana biso ezali koya to poursuivre édition na biso kaka na ngambo ya Assemblée nationale pour kotesa bino ndenge premier vice ministre pe ministre ya transport ya communication Jean-Pierre Bemba Gombo azalaki jeudi 10 avril liboso ya commission infrastructure aménagement ya territoire pe nouvelle technologie ya Assemblée nationale. Héritier Mapinemi apesi nous ba détail. Vice-premier ministre, ministre ya transport, voie de communication, ya RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, azalaki jeudi 10 avril 2025, liboso ya commission infrastructure, aménagement du territoire, nouvelle technologie, ya Assemblée nationale, oyo ezali présidé et pa ya honorable Caroline Bemba, azalaki accompagné na ba responsable ba entreprise ebele oyo eza na tutelle na ye, lokola Onatra, SNCC, MLC, LMC, Congo Airways, Air Congo, RVA, OGFREM, Transco, RVF, pe bongo na bongo. Boye ministre azalaki invité pour éclairer lanterne ya ba élus nationaux, ba membre ya commission oyo permanente ya chambre basse ya parlement na ba sujet ebele oyo ezali ko concerner entreprise ya portefeuille ya l'état. Na occasion wana honorable Munyomo, élu ya ville touristique ya Goma, atalisaki opportunité pour plaider en faveur ya ba agent ya OGFREM, ya RVA, ya RGF, ya AAC ya ba structure publique mosusu oyo bazwami na ville ya Goma oyo ezali occupé epai ya ba rebelle ya M23 lelo bazali abandonné epai ya Kinshasa sans insistance ya ba nouvelle affectation ili ya Goma asengi na vice premier ministre ayeba na ko instruire ba directeur généraux ya ba entreprise oyo bazali concerné pour na ko résoudre makambo na bango na délai ya malamu. Situation ya ba compatriotes oyo batie en garde ezali bongo inaction moko ya malongate oyo ezali kotalisa droit ya ko initier ba motion parlementaire na tango na bango. Plaidoyer oyo est trouvé et comme favorable et pas ya ministre Jean-Pierre Bemba oyo a promettre kozwa dossier oyo en main pour na komema solution moko ya malonga. Premier ministre Judith Soumino Tuluka akendaki jeudi na Dubaï pour na kokutana na ba dirigeant ya DP World, troisième plus grand opérateur portuaire mondial. Bobake rendez-vous oyo et visa qui pour débloquer situation ya port en eau profonde ya banana projet moko stratégique pour la République démocratique du Congo. Nathalie Kaila, Héritier Mapinemi. Jeudi 10 avril 2025, Premier ministre Judith Soumino Tuluka akendaki na Dubaï pour na kokutana ba dirigeant ya DP World, troisième grand opérateur portuaire mondial. Rendez-vous moko ezali important et visa ki mingi ko débloquer situation ya port en eau profonde ya banana.
projet moko stratégique pour la République démocratique du Congo. Après échange na ye na ndenge ya malamu elongo na PDG ya 2P World chef ya gouvernement azwaki ba engagement moko ya makasi alobi eza na litomba kotalisa ke République démocratique du Congo et le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na nzela ya gouvernement bazali vraiment na position ya koyeba na kotombola projet ya port en eau profonde ya banana oyo ezalaki litomba mpona ye kokutana na responsable ya premier ordre 2P World mpona kodiscute elongo na bango évolution ya makambo oyo mpe kotalisaka na niveau ya RDC toza na position ya pouvoir oyo ezali pleinement mpona koaccompagner projet boye bango bapromettre ye ke makambo nyonso ezali kotambola bien ordre ezali établi bango bakoki kozala ba premier navire kobanda mvula ezali koya 2026 pe bango travailler ensemble pour na s'assurer que baye bana kosala yango na ndenge ya malamu ndenge premier ministre atalisaki 2P World a signé accord elongo na gouvernement ya RDC na décembre 2021 yango ezali bongo ko aménager quai initial ya 700 mètres na port ya banana capable ya koyamba ba navire moko ya minene pour na activité port oyo ekozala doté na ba technologie moko ya sika yango ekozala na capacité ya ba manutention ya 450 000 oyo ezali kotalisa boye 20 pieds boye par an bango bazana esengo ya kokutana na premier ministre bazali kozela visite oyo ezali bongo opportunité moko po na kovanda elongo na premier ministre pe ko discuter progrès ya port boye azali vraiment na esengo ndenge atalisaki premier ministre alobi apesi bango 100% ya soutien pe azali kotalisa ke projet oyo esila na ngonga moko ya malamu pe ezala ya qualité ndenge Sultan Ahmed Bin Sulayem président directeur général ya 2P World atalisaki projet ya port en eau profonde ya banana ezali ko incarner vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali ko souhaiter ko doter RDC na infrastructure logistique moko moderne développement oyo ya malonga et ko renforcer ba capacité ya exportation ya ba pays pour na kopesa accès moko abordable ba marchés internationaux avancé oyo ezali kotalisa ke ba déplacement ya chef ya gouvernement ezali bongo ba voyage ya esengote kaka kasi ezali bongo ba mission moko stratégique pour na avenir ya RDC voyage ya premier ministre na Dubai ezali kotalisa engagement ya gouvernement souminois pour na kotombola projet moko important ya avenir ya économie ya mboka. Union congolaise, icône Mokuse parti short, il y a autorité morale, professeur Daniel Moukoko Samba, Bazako organisé café politique Moko Monene samedi 26 avril, Bolanda Badetaï Nango et la Fabrice Lundombi. Union congolaise, parti cher, il y a autorité morale, professeur, docteur Daniel Moukoko Samba, Nanzela ya branche na bango, école du parti, bango bazali organisé café diplomatique moko ya Kafu Kafu, vendredi 26 avril 2025, Simba et Kozalabongo, na salle Babengi Véronica, salle Véronica, et Zwami Bongo, na route Matadi, en face ya Kambo Diadung, et Kozalabongo, thème ezali retenu, modèle de la politique étrangère pour la République démocratique du Congo à l'égard de ses voisins envahisseurs. Bosimba ke thème Oyonde ezali retenu pour na activité Oyoto café diplomatique ya Kafu Kafu, Oyo et Kosalema. Bosimba pe boyoka bien, intervenant et Kozala Nani, ezali Maître Clinton Bamana, Oyo abengaka, le blanc-seing de l'Union congolaise, Yende Akumanyola. Thème Oyo ezali retenu le modèle de la politique étrangère pour la RDC à l'égard de ses voisins envahisseurs. Je suis participant, Nakozala participant Pambate, Iko ezali parti nangai, Union congolaise parti nangai, Iko c'est mon affaire. Boya Ebele, rendez-vous samedi 26 avril, Boya Koyoka, thème Oyo Eko Manyolama, na café diplomatique ya Kafu Kafu, ya Iko. Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi Bakozala, na meeting moko monene na terrain Bondo kuna na commune ya Ngiringiri mokola dimanche 13 avril 2025 na nzela ya Ligue de Jeunes na bango bola na ba détail.
Bakombatant nyonso ya Union pour la démocratie UDPS Tshisekedi bango babengami kokende ebele koyoka meeting ya kafu dimanche 13 avril 2025 na ngonga ya 13h na terrain Bondo oyo ezwami na commune ya Ngiringiri. Boye meeting oyo ekozala organisé epai ya Luc de Jeune ya UDPS oyo ekambamaka epai ya mwana mboka Amisi Makutano na tina wana Luc de Jeune ya UDPS Ngalema bango pe basangani pona kopesa message enfin que ba combattant nyonso bauta ba district nyonso ya ville ya Kinshasa ezala Changu, Lukunga, Moamba, Topefuna. Rendez-vous ezali kaka moko dimanche 13 avril 2025 na terrain Bondo na commune ya Ngiringiri. Boyo Kamaloba ya Juju Okako oyo azali responsable ya Luc de Jeune ya UDPS kuna na Lukunga. Na ye lelo ko sensibiliser bino pe ko pesa bino message ya meeting monene oyo ko salema dimanche le 13 na terrain ya Bondo na 14h na commune ya Ngiringiri. Yango na ko sensibiliser pe ko senga na ba motocycliste nyonso tu oyo ya commune ya Ngaliema. Nazali ko senga na ba parlementaire debout na force du progrès. Tokuta na biso nyonso tu dimanche le 13 na Ngiringiri. Parce que elongo toyeba koyoka masolo nini oyo babombeli biso après ko uta na journée réflexion oyo ezalaki na retraite ezalaki nango na hôtel Campo. Dimanche le 13 to sengi na ba jeune nyonso tu ya UDPS, ba jeune ya fédération ya Lukunga, to sengi na ba jeune ya fédération ya Moamba, ya Funa, ya Changu, ya to sengi na ba jeune nyonso tu ya ville province ya Kinshasa o bazali bana ya UDPS Tshisekedi. To kuta na biso nyonso dimanche na terrain ya Bondo na meeting munene oyo elengela na bana ya UDPS oyo kokamama na président Amisi Makutano na bénédiction ya secrétaire général na biso Augustin Kabuya AK47 Chingoma Mwanabute na yango na sengi na ba jeune nyonso oyo ya ba cabinet ministériel ya ba entreprise ya ba administration ndenge na ndenge dimanche biso nyonso tokutana pona toyeba kosolola parce que na thème ezalaki ce que pense la jeunesse de l'UDPS. Na yango après journée réflexion wana na makanisi oyo tozwaki boya ba message oyo bakomemela biso boyebi ndenge est na biso ezali vraiment occupé na Rwanda oyo ezali kotungisa biso na président Paul Kagame AFC AM23 yango tosengi na ba jeune nyonso tu totelema tosimba na maboko toya na terrain ya Ngiringiri pona kolakisa papa na biso ya mokonzi ekolo tobengi Fachi Beton qui azali ye moko te na bitumba oyo azali kobunda pona mboka ba jeune ya UDPS bazali sima na ye Tibe Fatibe Moma Ibe Buko Tomolobe Chepele internet chepele mafulobe Wana kabeka moi Ba reporter ya Info Lingala journal peuple pour na peuple ba solo la kina moko ya ba responsable technique ya Metelsat Augustin Tagisabo oyo a expliqué ndenge nini bamvula ekobeta na mois d'avril pe mois de mai. Et la Metelsat a déjà lancé son bulletin de prévisions saisonnières dont nous avons déjà, comme vous voyez ici, nous avons la prévision saisonnière qui est des mois de mars, avril et mai. Nous avons aussi la prévision régionale des mois d'avril, mai et juin et qui va nous donner un peu de précision sur les comportements des climats ici en RDC et aussi dans la région. Nous avons à Kinshasa, la saison s'annonce excédentaire, donc Kinshasa et Congo central sera dans des périodes excédentaires de précipitations, soit des pluies. Nous avons aussi l'Équateur. Au nord, nous avons les bas Ouélé et les hauts Ouélé, ainsi que l'Ituri, les nord Kivu et les sud Kivu qui seront dans les excédentaires. Nous avons dans la région, comme nous montre la prévision de Serbac, et nous avons la saison sera normale à partir de la zone où s'embrase Brazzaville et les Gabon, ainsi qu'une partie de la RDC, d'où la partie ouest. Donc cette partie-là aura aussi des pluies et caractérise ça comme une pluie normale.
Mais les températures, en ce qui concerne les températures, nous constatons que les températures seront normales. C'est-à-dire, les températures vont nager entre 31, 32 ou voire même 33 degrés pour la saison. Parce que c'est la saison de pluie, la température, il fait tellement chaud. Et il fait chaud pourquoi? Parce que l'atmosphère a besoin de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est pour la formation des nuages qui peuvent donner des précipitations, des nuages convectifs dont nous parlons, des nuages convectifs. Ce sont des nuages qui s'étalent en grand développement, qui donnent le coup des tonnerres et qui peuvent donner des précipitations. C'est pourquoi il fait chaud pendant la saison de pluie. Au gouvernement, nous demandons de prendre des dispositions pour le public qui se trouve à côté des eaux, en fait de pouvoir sauver leurs vies et les biens qui peuvent être vulnérables. Commandant, il y a groupe police, il y a circulation routière qui centre colonel Ngangolo Makuto Odon a organisé qui parade dans le 3e détachement, il y a Pesser Kuna na Kitambo. Numéro 1 ya police ya circulation routière kin centre colonel Ngangolo Makuto Odon azoko ba sekoko ba na parade na ye pona ko moraliser ba élément ya peseur oyo ye azabongo kokamba na sima ya 2e détachement kuna na Zigida nde mokolo ya jeudi 10 avril ezala kingala ya 3e détachement kuna na Kitambo et pa iwapi l'infatigable colonel Ngangolo Makuto Odon azala ki liboso ya ba élément ya peseur Kitambo pona kolobela bango ndenge nini mosala esengeli esalema kuna abeta kisete kolobake image ya peseur ezali kobeba pona mwa ba incivique mosusu oyo baza kosala mosala malamu te zokande peseur ezali esika oyo moko na moko esengeli atosa pe bato mosusu batosa mibeko na nzela na bango tracasserie ezala te kosenga ba chauffeur mbongo te kanga bango pe na loyenge te peseur azali moto oyo esengeli azala na personnalité azala propre pe batika kingembo esika na yo ya mosala batela yango okoki kokende esika mosusu te en dehors ya Carrefour oyo batindi yo soki esalemi ezali kotalisa ke ezali bongo abandon de poste oyo ekomema etumbu komanda Ngangolo alobelaki pe collaboration oyo esengeli ezala na bandeko ya garde républicaine soki ba affecté bango na nzela pona kokengela chef de l'état na nyonso wana colonel Odon atalisaki ke présence ya ba garde républicaine elobi te ke ba agent ya peseur esengeli ba abandonner mosala esengeli nde ba collaborer asukaki wana te alobaki pe likambo ya dignité ba agent nyonso ya peseur bazali bato ya l'État donc bafuta makana misolo ya ba contribution esengeli pe ba pesa valeur na misala oyo bazali kosala surtout pour na 3e détachement ezali esika oyo mikondi ebele ba fréquentaka donc esengeli discipline et régner makasi mbela ya colonel Ngangolo eyokanaki epa ba élément na ye pe bango nyonso ba promettre botosi ekozala po mosala etambola kitoko bosimba pe boyeba ke suite ya parade oyo ekozala bongo mokolo ya vendredi 11 avril na kan Lufungola na commune ya Lingwala boyeba ke na ebandeli ya parade na bango ba observaki 1 minute de silence pona élément ya peseur Kabe ya Senda Fiston oyo akufaki mikolo eleki. Ba reporter ya info lingala journal peuple pour na peuple ba bete qui peut tour na quartier bikanga kuna na commune ya Kisenso kuna ba moni population ndenge baza kotoka mai na esengo nyonso na ba forage oyo nerombungu acheli bango ya ofele. Population avandi na commune ya Kisenso bazali kosepela na ndenge ya kosakana te pasi ya mai oyo ezali kobeta bakinois awa toza na quartier Bikanga na commune ya Kisenso na avenue Bantando epai wapi honorable Nerombungu Mwabanga moyo ba forage na ye ezali kosunga bana commune ya Kisenso bazali koleka tongo midi pokwa kosaprovisionner kotondisa ba bidon batuk batono mon côté azali kofuta mbongo ezali na
yango ya ofele nyonso kaka pona kosunga population ya Bangamoyo. Papa mama mwana bazali koleka na bango ndenge balingi. Bana ya komini ya Kisenso basepeli na ndenge ya kosakana te. Balobi honorable Nerombungu mfumu wa Bangamoyo yende kaka azalaka mobikisi na bango. Na passage ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple boyo kabana ya Bangamoyo ndenge bazali kotalisa esengo na bango. Sali boye eza honorable Nerombungu mfumu wa Bangamoyo, papa social. Yango chama ce n'est pas que parce que mai komi pasi mais ye abanda kala pona population na ye azalaka kaka na mawa ya population na ye. Yango achaki ba mai oyo achena mwanga achena mutoto aye kotia susu na bikanga tozotoka mai donc chaque jour population azwaka mai awa. Ce n'est pas que basomba kana mbongo ngana zana 20 bidon awa siko soki nafuta ka mbongo na kofuta combien eza mai ya propre ya bien pona papa social na biso ata bokata ki ye bokata ki kaka suki me mutu bokata ki yango te akozala pe akozala kaka tout le temps azalaka na population na ye. Azopesa merci na honorable Nerombungu na oyo azosala biso na kati ya Kisenso malgré bakata ki ye na mpo mais atiki pe biso bana Kisenso te. To ana problème à mai bandaka to sana problème à mai mais atila biso forage to futa ke loko te to futa ka 100 francs te to uti pe ba musika ko yakoluka ba mai awa na yo na 15 bidon nanga pona otoka mai ofele pona Nerombungu na oyo asaleli biso ba mai kangami bato azoteka ba mai mais ye pa na ye to somba ka mai te to twaka mai ya ofele yango wana mutu na biso bozongisa biso ye parce que toza kaka tolingaka ye kaka pona bolamu ya sala biso atika biso te nyonso to azo travailler te na kati ya politique mais aza toujours na biso yango na tozo pesa ye merci a continuer na bolamu na ye o nzambe azo bakisela ye ya ibele ba mayo tozo to ko fele netenga na ye na 20 bidwa mais tout moment to kaka mayo fele vraiment esengo ya tro na sana ngo ya koloba mingi ya mwana bana Kisenso batondisa mine esengo balobi ezali kaka Kisenso te awa pe na quartier Mutoto na commune ya Matete population azali kotoka mai ya ofele tongo midi poko na ba forage ya honorable Nerombungu même na avenue Mwanga na quartier de la Paix na commune ya Kisenso kuna pe kaka ndenge moko likambo etali ba forage honorable Nerombungu nde mosungi ya population leka toka ndenge olingi pasi ya mai na commune ya Kisenso ezali te soki bisika mosusu bazali kosomba awa ezali ya ofele cadeau signé honorable Nerombungu mfumu wa Bangamoyo mosungi ya population. Na couloir à religion, Bosengeli Koyeba qui est honorable à Nerombungu, azalaki présent na paroisse protestante CAC Bongolo. Na occasion, il y a sortie officielle, il y a dynamique de culte paroisse francophone, il y a CAC, non c'est même au dimanche 6 avril 2025. Dimanche 6 avril 2025 na paroisse protestante CAC Bongolo oyo ezwami na commune ya Kalamu ezalaki bongo installation officielle ya bureau ya coordination oyo ezali bongo kokamba dynamique de culte et paroisse francophone ya CAC nyonso elekaki vraiment kitoko bureau ya coordination oyo ezali kokambama epai ya mosali na Nzambe Ilo Malongi nyonso elekaki kitoko na présence ya Perel Marcel Bunda pe président ya balaïque Claude Mbumba yepe azalaki wana mateya eteyamaki epai ya révérend Etienne Kande Bendo oyo azali représentant provincial ya CAC tomonaki pe présence ya bato ya ndenge na ndenge entre autres. Tout le monde qui peut présence ya bato ya ndenge na ndenge entre autres évangéliste itinérant honorable Nerombungu oyo azalaki accompagné na ba collaborateur na ye ya ndenge na ndenge. Ba honorable député basali na Nzambe pe bato misusu bazalaki wana bo simbake oyo ezali bongo dynamique de culte et paroisse francophone ezali branche oyo ezali créé pour na ko implanter pe ko créer ba église ya ndenge na ndenge pour na ko implanter pe ko créer ba paroisse na CAC ezali branche église pour na implantation pe création ba paroisse ezali bongo ba nani bazalaki installé pour na bureau ya coordination ezali bato ya Kinshasa Boma Mwanda
pe matadi. Sur place awa tango culte et silaki ba posa ki première pierre pour na kotonga bâtiment administratif ya paroisse protestante CAC ya bongolo kuna na commune ya Kalamu. Cérémonie ezalaki bongo dirigé et pa ya yemoko perel Marcel Bunda nyonso elekaki vraiment kitoko na micro ya Info Lingala journal ya peuple boyoka président ya ba laïque Claude Mbomba Ndenge a expliqué. Aujourd'hui c'est un grand jour béni, un jour inoubliable pour la communauté évangélique de l'Alliance du Congo, jour où nous venons installer pour la première fois des comités communautaires de la dynamique des cultes et paroisses francophones. Nyonso eleki kitoko installation officielle ya bureau ya coordination oyo pona kokamba dynamique de culte et paroisse francophone ya CAC eleki vraiment kitoko installation na bango ezali kotalisa désormais bakoti na mosala pona kosala mosala nzambe. On y a là ta savate kante place exactement qu'on a 7e rue limité et pas ya Papa Griffe. Papa sinangai eutako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso baye bana kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAB epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel ariketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça olega mundele et puis les autres diront mais pourquoi pas tes gouvernements balingo soutenir yete na ebita bande onanga botuna peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres salamato donc ezaka pona ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi nazanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngamu tufuma na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en eza jour na yo au lia batutu na fête et loko moko durable eza la chaussure eza la sandale eza la ceinture eza la sac pour eza cordonnerie na maroquinerie ata chaussure le bolite loko la ilk oye na dimna loko le moro na dimna loko le moro ata eza loko le moro na comme sango loko la ilk na comme sango mais pour na nini te na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue limité aux na petit boulevard limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bopesa confiance et pa yande konabino saper d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde ekotombola mboka na biso pamba te batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Potifa pesa potopoto ya qualité équipé acheter za mukolo to mona bino nyonso bosengeli komela yango. Ah merci, ya buinde bana nyonso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Potifa est tonne la protéine et
merci pour les pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bodore Bino. Mama kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka protivap. Ah, sisi kulia ya bango protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bebe pro. Dala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bebe pro. En tout cas, Info Lingala journal ya peuple pona peuple ya vendredi 11 avril yango et comme inasuka o nazaki na songo makasi ya représenter les bino soki bo sepela ki nango pesa. Merci mingi na Nathalie Kala Kapenda wazaki na édition et pas pazaki assister et pas ya Rit Kindu boye ba na montage ozaki na Fabrice Lundo Mipe Christian qui angebe ni journal ya peuple pona peuple zaka supervisé et pas hérité mapine bande ko boti kala malam. Au revoir.